Bandeko, bomemela Peniel video oyo. Eza nango eloko mabe te, eza pe na maloba mabe te, mais ezali nécessaire na loba mwa moke. Po na landi Peniel ye moko, alobi bien. Alandaka ba oyo, balobaka kombo na ye, na internet. Mengai atangi nga te. Atangi batata po, atangi bato balobaka po na ye. Nakanisa po ya lobi, bafutaka bango. Bon, soko alandaka nga, Peniel yoka ngai. Soko alandaka nga te, en tout cas, botindela ye. Mbote, bapapa, bamama, bandeko. Mbote, barando, na barandonete. Mbote, batoyo balingaka rando, na ba oyo balingaka rando te. Mbote, ba jeune garçon, na ba jeune fille. Mbote, bana mike, na ba bébé. Mbote, ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. En tout cas, Peniel ezali urgent. Peniel namonaki yo na concert ya Fabregas. En tout cas, nazalaki ere, namona yo oza heureuse. Alors, eleki un mois te, bana namonaki yo. Soki pe leki un mois ndenge moko kaka. Mbala moko video osiliki makasi bongo. Opesi ba raison na yo tino siliki. Surtout likambo ya bana. Na yoki yo. Bana baza mike. Faut protéger bango, c'est bien. Mais modèle o siliki pona bana na internet. Ekopeso solution o lingi. Ekopeso solution pona bana. To ekopeso solution na likambo moko etali bana. Wana mituna yo moko. Peniel. Ndenge toza boye nano tokokisi ata 100 semaines te. Nano tokokisi ata ba 80 semaines te. Metala kaka ba semaine eleki tina semaine ya lelo. Makambo boni oyo sali emonani na miso bato. Olobi mutakala na yo bapanziango na Mike. Importance eza te na bato yo bazotala yo. Importance eza pete soko lingoza solution. Po soki Mike apanzaki, to Mike apanzaki te, me mutakala na yo ekomi na biso. Alors, ndengozo lobelango na ebite soki na tina nini. Na yo kiopo lobi, okokangama Mike, bokangami na ye timukola kokufa po na bano yo, boboti. Peniel, oyebi teke fo sala vie, oyebi teke fo bota bana mosusu. Olingo sakrifie vie na yo, obota bana mosusu te, obala pete. Ndengwana, po ba couple bele o ebota, tolobaka, bazali liye po na bana, po ba bota. Me Peniel tala yo moko, koto vandaka, na entourage na yo, tala na internet, na ba télévision, tala ba couple oyo yo, ezali liye na bana. Landa ba histoire omona. Okomona ba oyo, ba kontinyaka, ba guerre boye,
po baza liye na bana makambo mabe basukaka mabe. Oza na Amerike ozolandaka yango. Meme ndenge nazoloba boye nakanisa na mokolo lelo moko akufi. Po na bana kaka, liye po na bana. Surtout kowelela bana bazala yanga. Bana ngai nde mokonzi na bango. To bando kabula me baza place nanga. Ememaka mosika. Alors tango pozo loba boza liye ti mokolo maika kokufa. Donc ozolakisa biso ne tokobala te. Ne tokobota te. Peniel. Olobi babengako makambo ozoloba moko bakoloba no oza bipolaire. Menga Peniel nakobengo bipolaire te. Namonako ne signe moko te ya bipolaire. Mais modèle ozomemi la vie nandimi pete okokoma bipolaire. Mais okokoma paranoïaque. Nakanisa oyebi paranoïaque soki laksini. Okokoma agressif paranoïaque. De biloko wana. Agressif déjà nazomona neti sokomi. Paranoïaque nayebi nanu te. Peniel. Yo otiaka micro, otiaka image, olobaka mingi. Olobaka yo moko. Mike alobaka te. Soka futaka ba chroniqueuse po ba lobela ye mokili ekopesa ngo importance te. Ba otala kaka Mike azoloba te. Soki pe ba moni apesaka ba chroniqueuse mbongo ba lobela yo bako kondane ye. Bako mone mabe. Bako lobane o balingi. Mais Mike azo kontrole mutu na ye na vie na ye. Peniel nakanisa soko za na posa bana no bazala bien na vie. Soko zo sala makambo nyonso yo po na bana na yo eloko liboso mutu na yo fo ezala pose. Yo te mutu koyebisa mokili ke mutu na nga eza pose. Papa Robo nakomi agressif te. Papa Robo nakokoma paranoïaque te. Yo te mutu koyebisa mokili. Batunde bakomona yo bakoloba. Netinga Papa Robo oyo nyonso nakoloba po na mutu na nga batu bakoloba na ndenge na bango. Soki na commentaire balingi baloba naza liboma, naza liboma. Balingi baloba naza zoba, naza zoba. Balingi baloba naza mayele, naza mayele. Menga Papa Robo autre histoire. Nakokisi 56 ans na marso eleki. Mais yo ovandi na couple te. Couple o ovandi sans expérience. Bokabwani bokokisi expérience ya bolingo te. 5 ans na ndako moko te. Yo moko ozoloba oza jeune. Alors faut ça la couple mosusu. Tout d'abord na ndenge makambo ne bimi mingi na internet na bolumbu na yo. En tout cas pona kozala na mobali na couple eza nango problème te. Mais ba jar oya mobali yo okoko luka to kokoko imaginer ekoko komela yo deux fois difficile. Liboso ezalaki difficile. Mais siko ekoko koma deux fois ou bien 3 fois difficile. Ekoko koma soko lingo zala na couple na mobali alengela yo ozwa oyo yo lingi te. Osepeli na ye mezali te oyo yo olotaka. Ozana Didier. Ato lobi te. Ato lobi toyebi kaka boza ba copain copine. Toyebi pe bokende na bino musika te.
toyebi pe bokobala na bino te. Toyebi. Tangu bobandaki liboso, oui, bokokaki kokende musika, bokokaki pe kobalana. Mais bozwi temps, bomemi yango na ndenge maseki, pe makambo oyo salaka. En tout cas, Didier, même na kata mutema na ye, ayebisaki yo te, soki na kata mutema ne aza koloba, te, nga na kobala kaka Peniel. Ata na munoko na lobaka, toza kaka copain copine, nga na kobala sikoyo te, mais na lobaka ne kaka mpo na koloba. Mais makambo oyo ezoleka ya yo, Didier ata lobino alandaka yango te, akosi yo. Didier alandaka nyonso ya yo. Voire même azob interprète. Bayebisaka ye makambo oyo yozoloba na lingala. Donc Didier sikoya okoma d'accord na vie na bino ya copinage. Copain copine. En plus, bopasaka pe bien. Na ndenge natalaki video, osimbi micro, Didier azalaki nesengo. Namoni Didier na yo, Didier salaka musala mingi te. Yo muto salaka. Didier azane kaka neti mpunda. Yo matina mpunda, ozotambula. Mpunda zoki elengi. Yo po zoki elengi. Donc, bo continue kaka bongo. Amataka na mpunda, ayokaka bilengi. Ba mama, bapesa sima. Ba papa, babeta tonga. Orke, yango wana te eza bien na vie na yo. Yo tonga, fozwa na munganga. Meme munganga, tonga, akoma osangisa kaka. Na mayo azozongisa na maboko. Peniel, vraiment, ozo dépasser ba bordi. Pona Mike, okoko lobane nyonso lingi. Okoko fingai ndengo lingi. Mais modèle, ozo kene na internet. Et spectacle, ozo pesa. Bien sûr, olobi ba raison na yo. Foya kolobango na net, po ye asala kisoki likamoni na net. C'est bien. Eza spectacle. Tuzo sepe anango. Ezo koti la biso mbongo. Ezo pia biso ba sujet. Mais Peniel, yo lobi pona bana no osaganaka te. Mais oyo ozo sala, eza danger pona bana. Kotuna ngate na ndenge nini. Na lobi bien, landa télévision na bino en Amérique. Landa ba YouTube. Landa makambo ezoleka. Elekaka nango mikolo nyonso. Makambo etali ba couple na position na bino. Na makambo ya bana. Na makambo ya kokabwana. Soki ezokende modele oyo, oyebi ndenge sukaka. Peniel. Ezomonana. Soki nazoloba na okeba, oza na Amérique, oza américain. Kuna bomesana monduki etekamaka lokola mbeli, monduki etekamaka lokola lipa. Alors, maloba oyo ekokome mosusu na makambo moko oyo kanaki te. Nalobi te okokoboma Mike. Okoki mpe koboma ye. Yoki kasho, vine bebi, bana vie bebi. Okoki mpe kokutano na Mike te. Me obomi mutu mosusu. Vina ye bebi, bana batikali. Okoki mpe kosala imaginable. Yona bana bokufi. Yango na lobi oza bipolaire te. Na banda kolando banda kala, nazo mona esine moko te ya bipolarité. Mais paranoïaque, oui, nazo monango. Paranoïaque, nazo monango. Ozali na prophète Denilez. Ye aza papa na yo, asungako pe na ba conseil. Atera pe bien. Mais kozala na ye,
modèle azo memela yo eza modèle bakoko memela yo te modèle azo memelo ebongi modèle wana amema basi oyo bazalaka na Congo me yo te pona modèle ya basi ya Congo ya basi oyo baza na église na ye solution ekokozwama me yo na modèle namonelaka yo na bisika okoli na nationalité oza nango na pays na bino na ndimi te Pasteur Denis Lezi azali mieux placé pona kolobela yo pe pona kozala papa na yo na kata Congo encadraka yo tomonaki encadrement liboso ba video oyo esali na ndimi te epesi lokumu na famille na yo yo moko lobi oza na baparent oza na baoncle oza na batante oza na bafrère alors zwa video oyo nga nalobi na yo oyo nalobi batindela yo soko omoni yango yo moko pesa yango susu na baparent na yo na batanti na yo na bafrère na yo balanda makambo nga nalobi nsima nango bino na famille bosolola makambo na nga te ya yo yo koloba eloko te tika bango moko na moko aloba opinion na ye ndenge azomonela yo na ndenge azomona makambo na yo ndenge ezali ndenge ekomi na ndenge kokende yo kokosola te kopesa pe explication te kosala pe esquisse te ke place oyo eza boye kokorige bango na likambo moko te ata babosani likambo balobi yango ndenge mosusu yo tika moko aloba yo yoka kaka ou bien enregistre makambo bakoloba no banda koyoka yango pendant 3 mois 6 mois bosana Mike azalaka ato yebi azalaka me bosana pona kolobele mabe to malamu ata sali yo mabe ata bana bakei bazongi ndenge bazalaki te zwa 6 mois olobaka eloko te ozoka kaka makambo oyo famille na yo baparent na yo batanti na yo bafrère na yo bopinion bakopesa mpo na vie na yo oyo bango bamonaka oyo mutu moko amonaka ndenge nga papa Robo napesi yo opinion na nga ndenge nazomona ndenge namonaka yo ndenge namoni okomi pe nazobanga ndenge okokoma eza kaka opinion naza nzambe te naza prophète te naza pe mutu amayele te zoba naza zoba kote kuna kofinga te zoba penza officiel na ndenga solo mais naza na droit napesa opinion yo yoka kaka soko koyoka te problème eza te me nga nasengi yo yoka oyo nga nalobi bomba yango mpe oyokaka mpe kende koyoka tuni opinion ya moko ya famille na yo ya bato oyo balingaka yo baproche na yo kotuna no na famille ya Maiki te kotuna no na mwa molopo te kotuna no na tata po te surtout na saratola komeka te. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, tata et boss des boss ya ni à danger. Donc on va accepter le la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali.
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza isaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Amour Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza isaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV, vraiment. Amour Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza isaote donc na ko leka te sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.